vraiment regrettable parce que comme nous sommes venus aujourd'hui, c'est pas par rapport à parti politique ou bien nous sommes venus là comme peuple congolais. Biso peuple congolais, tu es les mains pour réclamer le droit na biso. Comme je parlais autrefois, c'est nos droits. Les totélémi pour la toya pour la toya pour réclamer. Alors nous sommes venus et à notre grande surprise, on a informé l'autorité urbaine, il y a eu seulement que non des aboués, l'autre aux la décentralisation na CENI et puis de beaucoup à l'éon attend les loba barricade de là basu bakangi bandela nyonso bati ba policier. Alors on a eu d'autres personnes qui tout ça. Mais vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. Congolais, CENI a été occupé depuis. Ce n'est pas par rapport à Félix. Ce n'est pas par rapport à Kabila. Non plus à Bato Balekani. C'est depuis la colonisation CENI a été occupé. Mais quand CENI n'a pas changé un côté, pourquoi on a dirigé Mbokanaye? Alors s'ils ne font pas bien leur travail, parce que alors base à interpeller que non Congo ils ont besoin de diriger à malamu ou base a besoin de saler la banque mustala à malamu. Merci Nabino Batubozuli Baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ya mokolo lelo bandeko tozongi kaka na makambo to ite ko ebisa na bilo ete tokende nano libanda ya mapona mipamba te mapona mikola sa peuple congolais mpongi po ete bato bako kufa bato bako mona pasi kasi lokola mato emangongi ezali biso pe liloba ezali nzambe tokotika koloba te océan de la presse bilo lelo penza yeto kutana ezui tobeta mo mpoke pamba te sika olande tozaka bakongomani lo sako la bilo bisika lo saison mibino na ebiete boli na mposa penza koyoka ndeko la bilo kasi na ebisaki bilo mwa mikakata ezali mais na kati etumba tokoyaka na bibundeli nyonso oyo ekopesa biso nzela pamba te ata ko biblia elobi la biso ete soko ozali kokena mombongo oyo moni esimbi te esengeli kaka kosenza tina esika oyo okoya kozwa exemple na kopesa bino ya Daniel akataki 21 jours ya prière na ye bande ko bondela na London na ye wana zaki la kati ya mabondeli kasi asenzi ba position bayike amoni ete o asengaki na nzambe yaki te kasi Daniel atikaki talobi boni mikona ngala kataki nzamba pesi ngai te Daniel efalaki a changer position alobi siko na bongo la nanu lolenge la ngai na aki na mipandi na tchana otolo na se na kolala na yeka automatiquement nzamba alobi metiki no sikoyo Daniel ako umela ko zobiloko na yeza ndenge nini ndela komona a deux péchés archange Michael alobi kita il y a un problème pambate la sina pambola ki Daniel boni Daniel a ko continuer ko beela ngai ngana yeto zala bongo te archange akitaki ndamona ki satana ko kanga déjà bénédiction à Daniel mais soki Daniel atikaki azala taka la position wana mbelelo Daniel akolela soki Daniel a senza ki position te to soki pa la chaki alobi la sina kataki 21 jours na bondeli ekoki na tele manasi manzela na kenela zela nzamba ko pesa ngai melelo Daniel amona lipamboli na yete mais na ko senza position nde archange Michael ayaki abunje etumba pe lipamboli ya Daniel azwaki yango bandeko lelo to kolobela likambo etali Congo lelo to ko beta mbela na likambo etali Congo kasi tokela ngona nzela ya Daniel Bakongo mani est-ce que photo tika la kana kolela maponami Bakongo mani est-ce que tumba ya bakongolais photo focaliser en élection Bakongo mani on a assez diré sur cette montagne il y a élection mbokeza occupé bakongolais to bungaka bitumba la biso toko bungisa lolenge na biso etumba ya bakongo mani tobosani yango kabuya l'homme puissant opesi ngai molangi te na nzete tolobaki tango nyonso tokozala milimo efebelelaka tolamusa bejo na ezwi tobengaka milimo toyebisaka bango ete batelema bakota na kati ya bakongo mani kolamusa bango milimo ya bakoko milimo ya bapatriage esengeli etelema puissance na domination ekota na kati ya bakongolais elongolaki bomoto na bango yango tala oyo ezangaki na nzete po ete babenga yango i nde yango oyo eyeli bino bakongo mani lelo ezalaki mbutu bakongomani bazalaki wana matondo komela yo kabuya l'homme puissant congolais telema congolais lamuka congolais telema
tokola musa bakongomani milimo ya bakoko kota la mitu ya bakongomani olongola bango kati na bolema olongola bango kati na mayele mabe yokoto vanda kongole telema kongole lamuka mboka ekei bandeko lelo la ville ezalaki opesi mbwambwa boyi kasi bandeko pona nini boko ndima océan te na yaka ka na longueur d'avance ya koyebisa bino ke marche wana ekozala te ke marche wana ekosala eloko te bandeko na nga parce que basi batangi biso bayebi ke congolais akoya kaka na meme méthode akobima bakokanga ye monesco ekoya ebimisi ye babeleli babeti lacrymogène batumbi bacongolais e bacongolais bazongi bandeko na ngai tozoloba bozoyoka biso te toye koloba na peuple congolais ete telema olamuka otambola le pays est occupé ndeko na ngai biso bakongomani tolobaki ete tomoni eza normal nazongela lo ezwi tokendela maponami tosali maponami misato nalobaka yango kukao l'occupation est rapporté coupe et na 2023 ou 28 oyo Félix azoloba tokendela même système ya maponami na même seni bandeko la ngai on ne peut pas habiller Saint-Paul to déshabiller Saint-Pierre pour to habiller Saint-Paul bango nyonso baza basaint il faut brûler cour constitutionnelle il faut brûler seni wana exister lisusu te na bacongolais kadima zanga biro ya kosala ke losala ndako ya Félix ndeko la ngai basala seni na ndako ya Félix la sele bacongolais tikino lelo mpuku ya Kagame atumbami nano te Kabila yoki ata solo ya masasi te ebimi pa bacongolais Robert Roi tikino lelo nyau na ya kufi ata te bakongomani bakobanga bino mokolo nini tokozala kaka boye tala Kabila atelemisi bato lelo na koyebisa JDK la biche de lelo bakokanga bato ya Kabila ngalinga kotia nzambe la les témoins na bi lelo bakokanga bato ya Kabila parce que Kabila lobi la bango c'est le temps mutu nyoso bimisa mutu Kabila joue avec les Congolais ndebo moni FCC etelemaki ndebo moni lelo bakangi dunia oyo aza produit fini très batou mabe mais aujourd'hui dunia a été arrêté dunia zongi na histoire bakangi dunia pourquoi parce que akende ko réclamer seni o eza bango moko seni wana c'est dunia est bien le père de dunia Kabila ayebi seni na makambo zo sala malakati parce que Kabila n'est pas parti. Kabila joue son rôle dans la République démocratique du Congo, le peuple congolais. Nini ezo sala to koka kola mukate. Nini ezo sala poto sala ka na même système. Toyebi ke tolobaki boye. Tous les soldats oya kobima ko intercaler biso neloko peuple ko sala soldat wana aza traité comme collabo soldat wana aza rwandais mais tango ba soldat rwandais ba tchemi rwana peuple akendaki na maboko la nini po ba soldat wana ba banga il faut tous se préparer à conséquence la hauteur kozala awa na cordon chrétien na tuna ki e cordon bokei pona ko bengana Denis Kadima to bokei po ba mona bino ba beta bino lacrymogène ba kanga bino et bongo bozonga personne m'a compris nazo sala éveil patriotique ici naza koloba lokola peuple oyo aza souffrant peuple oyo azolia te peuple oyo aza torturé du jour au jour bandeko nanga bakanini oyo biso tomoni te na Congo lelo marche ezalaki totala na bilili soki tokosepela lisusu tokontinue lolenge oyo nzambe kaka nkwa luzo kabu ya l'homme puissant tiela biso bilili c'est regrettable dans notre pays comment on a makababoye au salama c'est vraiment regrettable parce que comme nous sommes venus aujourd'hui c'est pas par rapport à la parti politique
ou bien Moutoumoro Boetonani. Nous sommes venus là comme peuple congolais. Biso peuple congolais, tu es côté les ma pour réclamer le droit na biso. Comme je parlais autrefois, c'est nos droits. Nous sommes venus et à notre grande surprise, on a formé l'autorité urbaine, il y a eu seulement que nous des abonnés, l'autre aux la descente na CENI et puis de beaucoup à l'éon attend le loba barricadé de là basu bakangi bandela nyonso bati ba policiers. Alors on a eu d'autres personnes qui tout ça, mais vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. Ils nous ont vu. On était sur le terrain pour réclamer le droit à la. Alors là, nous interpellons qu'ils doivent être conscients. Dans ma camion, ça, ils doivent être conscients. Peuple sans conscience, c'est un peuple qui est ruine. Alors notre histoire, le Congo, comme histoire congolais. Et nous, les étrangers, comme histoire avec les Congo. Donc nous devons respecter nos valeurs. Donc c'est le Congo où ils sont là. Congolais, nous sommes là. Et ça, nous sommes là. Les Congolais, nous sommes là. Je voulais interpeller tout le monde. Que la classe politique ben criminel batuté un chantiment ils allaient que nous qui gagne sangana ou non biso to bimi libana ba congolais to bimi libana mais ça peuple congolais tous à la conscience peu importe baba zala ki namba oyo basi bazol ngamba ba kota namba oyo bazo sala sikoyo basa la conscience que nous sommes venus travailler pour les Congolais ba yuko sala la biso musala. Alors s'ils ne font pas bien leur travail ba mon abiso na nzela na bango to bima na balabala. Parce que bango bazo sa musala bango malabuté. Alors base à interpeller que non Congo ils ont besoin ya ba dirigeant malamu o bazo na besoin ko sala bango musala ya malamu. Congolais ils ont besoin ali ya malamu atanga malamu à hôpital ya malamu. Congolais ils ont besoin de na balabala pour notambo na ndoko réclamer biloko eza ya mikie wana. Eza biloko ya mikie alors eza soni que biso to na balabala pour réclamer que le ram. Ça croit d'importance, il y a surtout na balabala pour réclamer. Alors en tout cas vraiment c'est honteux. Bazoua vraiment conscience. Ba Congolais, wana bomoni caméra te. Et bazoua qui a téléphone ndambu bako boaka. Po balobi caméra il faut ba botola. Donc ba pesi journaliste tata na eta filmer. Ba linga tata interviewé. Félix alobi ndenge bazako ya wana. Kanga bango, beta bango, boma bango. Mot d'ordre à Félix. Pourquoi? Parce que mobali na ye après ça qui est injonction la boutou. Alors bako bima, mais il faut saboter. Bakoya, mais il faut saboter. Parce que bazako nuire ndé mission nanga inayo. Mais les Congolais ne comprennent rien. Langage wana. Ba Congolais bazako comprendre té. Oui, et sa force. Il a fait la force. On n'a pas besoin de d'unir. Tous on a besoin d'unir. Ce qui nous manque, c'est les stratégies. Et là, que ce soit biso ba Congolais fort. Et là, que ce soit biso matoi mangongi. Tozo yokate. Merci maman dans les États-Unis ba ko seya. Batu ba oyo côté pona nini. Ezaïe si c'est ça la musala. Na yebisa ki binote. Nabi Ezaïe si c'est musala musala. Tokolo ba me ba ko yoka bisote. Tiki non nzamba ko ya ko exterminer race oyo. Musala wana ezokokisa ba biso toko continuer ko belela. Bako mona biso me bako mona te. Bako yoka biso me bako yoka te. Il faut professer s'accomplir. Congolais, CENI a été occupé depuis. Ce n'est pas par rapport à Félix. Ce n'est pas par rapport à Kabila. Non plus à Bato Balekani. C'est depuis la colonisation CENI a été occupé. Mais quand CENI n'a pas changé en côté, pour qu'on l'a dirigé Mbokanaye. N'a changé Mikanda wana. Jusqu'au preuve du contraire, tous les 5 continents vont vivre la Congo. Congo est se développer. Congo est indépendance, ni spirituelle, ni physique. Congolais bako kangaye kaka. Mais aujourd'hui, Mbela la bisezani nezu. Brancho ya l'océan du Congo. Pour peuple, aganga, aloba, akalisa mécontentement na ye. Vis-à-vis à Makambo et Zole Kalamboka. Assalamu alaikum ba musulman la nat. Mama Djawa, bon rétablissement. Ba Congolais, on n'a pas le temps pour préparer l'élection de la République démocratique du Congo. Peu importe dimension ya mapona me yango soki dans le Congo etikali liberté. Notre pays est occupé bande kolanga. Pourquoi tous l'occupation té? Bina possible moni.
président moko ya mboka moko par quel bâton magique alobi ngai moko nazoya kotongela bino ba cité moderne la kati ya mboka na bino et les Congolais bazokende koluka seni ndenge na bandai koyebisa na bino population peuple Congo ba Congomani yo 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 bilima o yo 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 bilima o yo 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 bilima ya Congo ya mai ya mokili ya moto ya zamba bokotela ba peuple congolais bokotela bana Congo milimo ya mvuluzi milimo ya mama Kimpa milimo ya ba patriage bokotela ba peuple congolais Mpolo Polo Kito Lumumba Nzezalandu Kasavubu bokota ba patriage nyonso bokufa pour la Congo makila la bino ekotela ba Congomani. Trop c'est trop dans la République démocratique du Congo. Si les Soudanais revendiquent le droit pour na lipa, pour na boudin, et ça là quand tu les camboyes la katamboka te, monter qui boudin, soldat yé aller boudin na yé à boy ko futa mbongo. Et loko wana emema soulèvement populaire. Mais où sont les Congolais aujourd'hui? Congolais bimilanzela. À quel Congo ya seni? Où est ça corrompu? D'ailleurs, moi, Nabilili. Accueilli côté les la seni. Oyeza mandaté par Kagame. Seni oyeza nommé. Ba élire yangote. Mais aujourd'hui, ba beti ba Congolais. Aujourd'hui, ezali esengo ya ba misusu. Lokola ba duni ya lokola ba kangi bango. De ba kotanga l'information on avait arrêté un député de PPR2. Un député de FCC. Oh, pour la Congo, ça péché. Que biso na bato FCC, to koki kokuta na te. Mais aujourd'hui, ndenge na lobaki, et pas ma politicien, mon ennemi d'hier, à quoi comme mon ami d'aujourd'hui, ce qui te coûte un intérêt beaucoup. Mais maintenant, nous avons lancé mbela na ba Congoman. Biso toza souffrant. Ba résistant oyo baza kotelema mabalobi biso toza ba résistant toza ko résister contre mal to peste oyo eza chilombo peste oyo eye kokota na bandako ya batu faci chikungunya maladie très trop contagieuse oyo ezali kobebisa système ya Congolais. Mais maintenant nous les Congolais résistants, où sommes-nous? Nini tozali kosala po ete mboka na biso elongola niveau oyo ezali bandeko na nga lelo ndenge tooloba boye balkanisation ekoti Kagame atelemi bato bakotonga ce sont les soldats rwandais bato bazoyena ba matériel eza ba rwandais sikoyo ndeko na nga stratégie nini oyo tozokoka te na libanda la kati po tosala bandeko na nga. Est-ce qu'il faut continuer ma marche pacifique? Parce que tu as vu déjà, le militaire au Bazana Congo, ce ne sont pas des Congolais. Le policier au Bazana Congo, ce ne sont pas les Congolais. Ce sont des collabos. Bilomoko qui marque à lobby. Nous n'avons pas de soldats. Après ces statistiques, à Gangi, informer peuple, que les soldats basaté. Et c'est que les Congolais, tout ça la milice, la biso. Nous avons nos enfants. Baza prêt pour te former bango. Pendant X temps. Pour bana la biso, on a topé sa bango idéologie. Tout indique bango. Bakobima uniquement pour une révolution. Ba se soulever. Mais ceux qui te lobby, tu vas lobby beaucoup fata kokufa. Botika biso to tambola boy. Mais ma chers et frères congolais, toko umela na système oyo ti wapi. Félix azali ko travailler pour na bokipa pour le moment. Azo sala le même système ya Kabila. Gardez silence, je combattrai pour vous. Kabila ne parlait pas. Kabila faisait. Mais maintenant Kabila veut parler. Kabila telemi siko paloba. À l'époque Kabila vous disait qu'elle a mon même image. Mais aujourd'hui Kabila lobby je suis venu enfin qu'elle a bengala chilombo. Pour na zo place nanga abandi kokola. C'est que Kabila koli hein.
parce que ça qui m'a bien mimaki banani bazali ça qui m'a bien mimaki les impérialistes bayebi c'est yo kolobate suivre ba pas na biso même politique bazo ça tu lomo balobi yo yebe le côté yo kaka biso voyager belé kende ko tambola luka ba biloko zo luka tika mboka ndengana biso tokota et après biso moko tokoyeba ndenge toko récompenser siko bande konanga méthode wana les politiciens congolais bayebi yango te bazotanga horloge te makambo ezosalama na mboka la biso ezui bapoliticien bazoyebela oko te pourquoi biso peuple tokoki toujours kokangama na bapoliticien nous avons qu'un seul leader oui mais to diriger leader na biso to diriger Martin Fayulu Badidi peuple akota kati na ye baron bazala totalisa ye nzela neti Joseph alakisaki libota na ye ntango bauti parlement Israël azotala lobi tokokende nzela nini nazwi ba Rachel enfin nazwi oyo nalingaki mpo bapesa nga Lea na pongi tozobunda bitumba sikoyo mpo torécupere Rachel mpo tozongisa maponami ndenge peuple azolinga que Martin Fayulu Badidi azala président ndenge bango bafotaki ye mais na méthode oyo moi je dis non na méthode oyo peuple azokende nango peuple aza cirque ya kolonga non ce sont les violents qui héritera le royaume des cieux violence il fait kota la kati ya bakongomani bakale biso boye pan ya moto etumbi bango epanzi bango bozwi nzela bakale bino boye pan ya malili bopelisi bango bazozika mpo bapanzana ntango tozobima efo tobimaka na bibundeli mpo tozokende ne etumba bango baye koempêche biso tosala te me ngai naza na mposa ya kosala nayebi ke bato na baempêchaka nga estce fona keleka maboko polele mpo bango batindika nga nakimaka non ntango nazokendela lobi nayebi ke bakoempêche nga mpo peuple akoloba teke bayebi teke na seni wana epui bakendaki ebele te bazalaki na bango moke mpo bayeba eke soki tokie bakobenga na biso baoyo batiaki molende bakendaki mpo bakanga bango quelque part ezalaki lokola base oyo bandeko mosusu bakendaki kosala mpo bayeba eke baarrestation ekozala nyungu esalamaki déjà biso tokitaki terrain tokendaki kozwa possession toyebaki déjà ke batie basoldat avant babarikage nzela tout babi peuple akolekala te mpo bayebaki anguyema na mopepe ekoya mais peuple ntango ozokende peuple ozokende nani na maboko Moïse devant son Dieu alors papa j'ai quelque chose nini oza nango na maboko congolais ozokende na nini oza na nini na maboko congolais okendaka na nini congolais ntango ozobima ozokende kotambola congolais oza na nini kongomai na maboko Moïse avait quelque chose bato na ye nzambe alobi na wana ndela kosala miracle mais yo ozobima maboko pamba bakorepousse yo à tout moment tozobinaka danse oyo soki tokei bakangi toleli soki tokei babeti toleli mais biso tobimaka na eloko te bacongolais il faut tobanda kobima na eloko personne akopesa yo eloko mpo yo moko nde okufaka nzala nzala na yo il faut ezala force ya komemisa yo ata mopanga na kati ya pantalon ou son de kuluna oyo batakaka bato chaque butu yo ozoyiba congolais aza ndeko oyo azosouffre ozokata ye liboko mais kende kokata na seni parce que deni atelemi wana mpo favoriser sikoyo mpo bakuluna wana bakoma na camp ya peuple bacomprendre ke il faut tokende kokata deni il faut tokende totumba il faut tokende topekisa Félix eloko azosala il faut toboya glissement ndeko nanga tokokende yango na bamarche pacifique te ekoaboutir te wala tozongi kaka bato ya idps ya mila na sa nzete wana tozongi la chanson wana kaka ya feti sekedi wa mulumba wana tokosala na biso eloko te on a besoin ya kolibere Congo tozali na posa ya bato bamela lotoko ya bato bamela mbangi ya bato base dope soki yango nde koblongola congolais force ya kosala eloko ndeko na ngai to utiliser ba méthode tout oyo eza malamu mpo Congo elongwa na bonsomi Congo ezwa
plutôt bonsomi na yango elongo na boumbu peuple congolais. Où sommes-nous bande konanga? Bino boza na souci à révolution. Bino boza na souci to kende liboso bande konanga. Former les akamo. Former les amis balete. Ya kozwa kaka méthode au kabu ya sala kala de pes. Le même méthode wana biso peto sala yango na ba peuple o bazole la mikolonios. Kozwa méthode au kabunde asala ba milice ya kingabwa. Méthode wana biso peto zwa yango na Israël moi seigneur so ya kitoko ozala besoin ya kolula ye ezaleli o monye pa ennemi na yo o yango nda bangiselaka yo lokota mabanga wana ndekolanga sala yango David abomba Goliath na mabanga azoki na makolola ye yaki kana lance David yaki na loko mususu te David azaki na lance malobaki mabanga na kozwa ngo pa ya Goliath ponga so na mabanga nanga e kozala ne fete liboso ya Goliath peuple congolais banguna na biso bazolakisa biso ba formule baye na lacrymogène batindeli biso ba milice ba attaquer biso tango biso to bima to kosani toko lukeloko toko contrecarrer bango tango babwaki lacrymogène na koyela bino ben de carita mama jabo ko pakola mais bino il faut bozana loko boko zongisa si faut ba noko pierre bazala on botangisa bango yango bayoka tete peuple congolais boyi likambo na toute énergie bande kolanga pona ko boya seni wana ezeloko bukie mais za lo lenge biso to okay nango te soki to lobi to boya seni wana to yebi seni bisike ezalaka to sali ndenge bato basalaka lobi denia ya kuti seni ezalaka lisu wana te malongola yango ba transférer yango la bunya il faut to sala biloko bato basalaka ba sud-africain tango bakangi Zuma za mutu mabe mais balobaki te bino bakozongisa biso système ote bakangi Zuma poani bongo congolais ozo nyokwama poto sala biloko oyo bato baliaka malamu basalaka yango biso ba congolais to bandenge ni basali biso na makilani to soko kate bato kutu baolia bien mais babuki babimisi bambongo batumbi bazwi ba arme babeti yango balobi bokoki kosala eloko bosali te terroriser mboka na bango mais kolia Afrique du Sud na biso ki diaba na Lubumbashi ndenge bana kini baloba mais biso tozokele koboya kadima tokele kwa baba bibube tolingi kadima te kadima lo ozo yemela kadima ozo rendre kadima populaire ozo kondisa kadima mutu kadima za mutu te chanson révolutionnaire ayoko kabaya mbela kaye kadima to salie populaire na bato ba yeba kadima te bakomo linga ko yeba ye bato bakomo tuna kadima ngasa kandega nini kadima uti wapi d'où vient ce monsieur là oyo lelo alinga betisa bato mutu osilota Jossar ce qui Rossel Malonda tango to boye une fois pour tout aboyami par là que j'ai compris force ezalaki ya peuple à la mukate force ezalaki ya ba congolais tout parce que la muka est insuffisant pour nous resala quelque chose ensemble ya batutu parce que la koboya Jossar IDPS bazalaki ba homme fort batu babimaki bipai na bipai ndebo monye pesé yango na bravo na président elito la bakafungola ki porte po yebi ke peuple on azala bango bakokoka te kosala ngai loko lazala ngo posa peuple on azotambola bango balemba il faut na kende ko arracher ba peuple oyo bakanga bango na balu yango na lobaki porte na nge fungwama batu baya po azwa peuple wala ndeba memele révolution parce que place ya vandi tisi ko azolela la maya miso alobi langage ni na yebisi peuple te nzembo ni na lobi te naza montagne ko chanceler te ngai fayulu na koningana te mais en fin de compte tellement peuple wana za péré aza continue ka berja ko na libulu peuple azobima azokende koyemba yoke kobengana kadima oza koyemba ese kadima yebiso asala besoin nzembo osilota bachelo basoldat nzembo wana ozoyemba la pesi yo yango après bolobi fali ayembaka te mais yo nzembo ozoyemba uti wapi koyembaka te olingi wera yemba te meyepe koyemba te kendela bibundeli arrêtons ya koluka babiloko ezangi tina nous avons qu'un seul problème
to libérer mboka la biso yango nga océan nakotika kakoloba te soki nanu peuple ayoki te bandeko bozobenganga tobengana tosangisa misolo il faut te préparer milice bakongolais babunde lekolo na bango histoire ya bakongolais tokotonga yango biso moko tokotonga yango na baétranger te tokotonga yango na bato mosusu te tokotonga yango biso moko bakongolais alors bandeko nanga to se soutenir sinon na mikolo eza koya tokoya ta koyinisa papa na biso panga na mito ya bato nzoka nde biso bato tozoyeba valeur te ya révolution biso moko tozoyeba valeur ya mboka te biso moko tozoyeba te naza kosukisa na kotalisa bino eloko nyo esengeli peuple congolais botanga livre ya Joseph tango batindi ya kotikela bayana ya biloko na front Joseph ayaki pa bunda te azalaki préparé te na bitumba ndenge peuple congolais alukaka kokosa. Est-ce que papa Joseph a dit que Joseph place okele bitumba kozala mais Joseph ayaki kana kitunga ya biloko nde akuti bazo défier peuple d'Israël atuni bandeko na ye o nani yango azoloba bandeko ne babilongwa bakabo itali yote yozaka lolendo mingi akite bandeko na ye lobi nasali bino nini nazotula nde moto aza nani alongwe na libota na ye akei pembeni ake kotuna bato mosusu alobela bango wana nani yango o azoloba boye babi Goliath oyo kaka ye wana aye pa boma biso basoldat bakoki etumba wana te directement automatique. David alobi jamais tu ne peux pas insulter les dieux d'Israël. Force tozoluke pa ba congolais tango bokomi na seni botali boye bandeko na bino misu bakomi kokima yoloba te seni oyo il faut ezala dépolitiser alimeti chua place kokweya eleki okweya yolongwe wana tango tozotambola na bibundeli tokendaka nde etumba mema pitolo moninga mosu akomema alimeti mema libaya mema nkoni mema eloko tu molangi mema visio nga na simbi boye mpo yebi soki nakuta ye na moto mabe na kotuba ye mpona zwa moya ya kokima soki nakeye eloko esimbi te nasopeli bango pitolo moto alimeta kobeta bango mpo bango bazokoya na lacrymogène bazobikisa te bazoya na mai ya moto bazobikisa te bazosopa yango na banzoto na biso ebongo biso tozobikisa bango mpona nini ntango soldat congolais azobeta lisasi na kati ya nzoto ya congolais mpo azorevendike droit oyo ya ye mpe soldat azolia malamu te mwana ye kuluna mwasi na ye ujana aboti biloko mabe oyo eza koboma bato mais peuple alobi ngai nakei nabundela o ye alobi peuple wana na lancer roquette siko ngai peuple nazokende vers bato wana nakosala nini. Nous avons le droit ya kosangana ya koyoka ya koluka ba stratégie poto ede mboka la biso sinon boy Congo ekufi. Que Dieu nous bénisse. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur misapi électrique ou Oyo ezala ki ezu patriote azoye bisabande ko na ye ba patriote soko za congolais te o nyokwama mais soko za congolais et ko pesa force ya ko partager mission ya ko liker ya ko tchaba suggestion ya ko tchaba j'aime pe ya ko tala yango du début jusqu'à la fin. Merci na Pape Jay directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi para bemiso bangai. Merci na mamour d'Angola na mokitene Florence ya matondo bido. Merci na baporamento Angola no bondi ya botar de bonheur et la émission comme la bino. Merci na mana nanga États-Unis d'Amérique la kunjana langa. Merci encore une fois l'équipe pour la terre. Merci na mokonzi ya océan de la presse na Angleterre. Merci na Juka M ya océan de la presse number 1. Merci na plus 49 la chabienne. Merci na plus 49 Bokila Lokondo FMP4 kila mejo de talo take kutumba bakulaka losako kino ingete la bana mvuluzi mpasa nga ino ya CNT live. Merci na mama de la Suisse. Merci vraiment na oyanga moko na plus 33. Merci na bakoko Lumumba. Merci na bana nzezalandu pe bakoko nzezalandu. Merci na bino nyonso vraiment obozali fidèle
na océan du Congo pe babone ya océan du Congo nzambe apambola bino to bunda etumba ko banga moto te ko banga moto te ko banga moto te pe ko bundela moto te bundela nzala na yo bundela minyoko na yo bundela obano ba ngota te bundela nyonso ya yo oyo eza malamu te nde okolata kanda ya molimo kasi soki okotala bato okoloka te mpona kokolo ingeta na bana mvuluzi ingeta mama Pierrette ingeta mosakolo ya bipolo mama Clémence Tinanga ingeta na bamama na ngai ya moto mojani ingeta na bakongomani. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le soulèvement populaire, que vive le peuple congolais.